Voilà, bana Congo, bande kobolanda biso partout, balobi toye koyamba, Pi Roger mwana mboka, azana biso na Belgique, toyambe place ya bambuma tokendaka, toyambe place ya bambuma. Tokende déjà Pi Roger mwana mboka, nasi Bonjour, avec la chose de la forêt, après ça qui cadeau, tout le monde a qui biso nyonso. Ouais, papa zoti nanga mission de service, alors ça peut papa Moutou. Pi Roger, comment on a Belgique mbala ya liboso. Si. Et ça liona nous ndenge nini parce que awa toza pena place ya bambomango. Ken piana na biso émotion eza makasi. Ouais. Oto bakatsa kuna. Il faut voilà. Donc, côté là déjà, j'ai un de la forêt Wera. Action à ça, vraiment. On a passé nos félicitations. Nous avons mis des souffrances. Oui, quand on a mis trop, on a mis ça, on a fait de l'eau, quoi. Donc, on a et bon, papier le prince au ticket ndengeni papier le prince la tigele Didenza au fumu nero. Didenza au fumu nero za kaka. Azo soutenir biso toujours lemba biso ta. Didenza au fumu nero ba yemi ke kuba. Ba la bouche sacre royal. Donc ba fiston ituku ba lemba biso ta papier le prince tika na bango. Ngana na mona pe bana. Webi papier le prince oui. Webi Pi Roger eloko kamusinga oyepena na business class. Ouais, on a une business class parce que ouais, sont le roi de la forêt. En formant ba leader. Ba leader, en formant ba millionnaire. Voilà. La maison mère, on a ba musicien millionnaire, le roi de Richie Watanabe. Oza mte malamu. On soutient toujours ba initiative, il y a le roi de la forêt. En tout cas. Aden. Attendez que le roi de la forêt. Azolinga visa, azomelinga billet, atinga mission de service na poto. Héritier atana babilo, masalanga le roi toke nzela moko. En tout cas, abakisenga sikoyo. Business class. Na mon niveau na biso pe de la forêt zo préparer Morote, azo préparer pe ba tourner en espèce Schengen. Tout ce pays oye pe pour na préparer terrain ou Pi Roger oye kaka ordre de mission ngo yaki na compte ya kotambola bi oye pe ta la marambo ya maison mère wa ça lobby. Non, maison mère tozana ba projet bi la maison mère comment on travaille na système ya discrétion. Voilà. Donc comment on travaille na surprise, na c'est ça ma surprise. Dans un date moro awa, on ngana ye. Voilà. Dans un réunion na ba comité ba fan club nyon surtout en Belgique, na France, na Hollande, na Suisse. Donc on a ba réunion comme ça, on peut savoir ba date wana. Voilà. Bon comprendre ba date wenge musique à maison ma tous en ngo. Et tous préparer sortie album Morote. Morote donc il na yoki ba animation. Non, tout se fait ici-bas. Ici-bas. Et non, on a vu visa, passeport, yango, yo, batouazala, on a passeport, ya pamba. Est-ce que visa, Pi Roger, le bela, n'est pas visa à solo? Batouazala, Pi Roger, vina, suka, kaka, batati, kikuti, goma. Mais le lot, si, pour Pi Roger, azana biso, awa na Belgique. Azana biso, awa na kati ya Belgique. Tati, on a Pi Roger, azana biso, awa na kati ya Belgique. Donc, bon, on a vu, non, bambou mantonium. Donc, ya, on a bakutu, ezate. Ken piana, obi la vie à partir courageux. Voilà. Si on a courage, ça va être patient. Ça va être fidèle. Le président na yo yobi. Voilà. Balike mao biso tout le monde na musique yo. Mais bebele baya dans simanangai baleka batenda ba poto. Ken piana na lobati. Ebele baya ba mona ba dondo net ke no poto komi ya bango ba tosu ba koyate. Voilà. Ngai na patienta toujours na voilà. Vandara bouche be nazo zela sikoyo. Tala koki
Et là, il y a un temps. Ouais, dans la vie, il faut que et si là, on a pété. Il y a un aussi. On a des silidés. Il y a qui, on a fait l'objet peut pas plus de France. Voilà, voilà. On habite Piroger. On a partout dans le monde. Si photo va bien, clair. Artiste musicien Fally Ipupa a fungola qui ndenge balobaki ke musique ezongi na mboka ezongi na Europe et puis deuxièmement ba visa et comme kopesa na divagation na éviter comme pesa na désordre votre pression par rapport na komona ke na ba porte-parole ba komi ko yali susu makasi et puis yemo ko pelenga memaki ba tout côté peut affaire rigolo la couper kuna toyoka ki côté héritier watana be ou rançon sous sale sous plaisir makasi votre pression par rapport na bon premièrement na problème l'artiste congolais ta moroté artiste on se trouve ensemble ça là na bien biso betelaki maboko donc non moi na poto on a problème mututé donc pour dire que artiste tout ensemble ça là bien to betelaka maboko on comprend que vive la musique congolaise de naza on a pour ba combat ba tout on a une mission de service pour la wenge musique à maison mère donc c'est Werason qui m'a envoyé à l'Europe. Le roi de la forêt, Werason Moutou, a même la poto, Moutatini la poto, c'est Werason, le roi de la forêt. Donc, nana on se pelato beta mingi masolo ya Werason, azobimsa album Morote, azobimsa tous ces pays ici-bas et zoya. Donc, il y a une photo de la pomme, Banzemba qui tourne, Banzemba, Simon Ikamba, le petit béton, et ça, la Katsuana, Banzemba, Baemba, Théo Zambrota, et ça, la Katsuana. Donc, tout béton, mais c'est comme si on a besoin de la forêt, activer vraiment le système à visa à l'homme direct. On a qui Odile Manzaka, ayaki pe na visa kaka ya bane belé oyo na ngope. To moni fait na so ka call c'est bondo ya machine, moté ma maman Linda Mondele, yé pas beta ki tout. Ah, c'est que zani ni wenye musique à maison mais ba pesa bino so visa ba moitié comme ba visa ya milai bon. Parce que toza sérieux, parce que toza sérieux l'ambassade. Parce que tu as respecté l'engagement de biso, il y a un moment Mondela a sa confiance et il faut soutenir que biso par rapport à ordre de mission il y a Moka. Voilà. Donc Moka Moutou sa biso ordre de mission donc pour la représenter Moka d'or. Moka ils ont reconnaître biso. Voilà. Si si. Il faut loba. On yoka ki boyo kangite. Loba. Pauline Luta Pembele. 100% marié Mito Jenny depuis Londres. Ya Willy Mouchen Koda Mboka. Ouais. La carte Figan Ege Bijou Massing. Le blanc de Boussé gaz na gaz. Si. Petit Fally. Azai otika na émission te. Oui, Roger qui kwiti na ki kwiti. Bandundu na bandundu. Petit Fally salut boye na ko. Petit na gila, comment va gila? Petit Fally. Awala azale ki la biso ya mboka. Mwana na biso pena ya mboka donc bane kanga. Donc bon, na bi que ça va folie hein. Ba folie m'de ça la bongo. La comprendre qui est. Wana za mwana ngana bokoli. Na Shaba, au moins na Shaba on a. Place Valéa Thompson. Voilà. Place Valéa Thompson. Côté à 10 à Pasteur Ngalasi. Le chama zala ya nana fifisi wa. Voilà. Abana ya ko yembela biso. Biso to ba biso du tout on a staffé on a. Petit zoya yembela biso to zo kabele ba 1000 fois ba 2000 fois. Encourage na petit à petit azolia. Bon. On les a dit on manquement du respect. A manquer de respect. A manquer de respect. On mon carrière n'est pas ça soutenir à bandaki. Et musique qui n'a bon outil. Il y a que poto liboso. La musique elle n'a politesse. Pour le roi de la forêt manquer ba tabula été. Ouais, on sent la manquer papa Lutumba te a manquer. Ah ben petit Fally manquer de respect. On les a dit manquement de respect. On dit c'est un akate moi muke. Tozana Jojo Lingwambe, balle blanche, Mundele siko na kati ya bela. Jojo Lingwambe mutazo api Roger image. Mundele. Non, pas filmer mais pas Mundele. Pas Mundele n'a pas filmer là. Je comprends. Comment la Lara, il y a la caméra Mundele. Puis Roger, oh massa na biso ka tozala na
Belgique. Ni maman sokoma na la. Yaza na papa Mundele, maman congolais. Donc to fanda na national na Belgique na ba le blanc de Bruxelles gaz na gaz. Kende ni bana. Bana baza bien, bana baza mais na ngana tu neloko moko mutema malamu wana mama si déjà zala nango. Bazaka bino neti bana. O salisa no pe mama ma s'équipe ezokende normal. Alongola pena ki mwasi ya patron. To mona ki alobi pour Roger kende na Rolanda yo na ko yako chope na poa. Voilà, na kati ya mpango ya pesa wewe. Ozananda kuna bango mususu wa Belgique. Omoni Mampata. Mampata mona aza mama mutema munene. C'est pas pour rien patron so la son benga femme modèle. Aza mutema na Belgique. Les blancs de Bruxelles. Ah, les blancs de Bruxelles. Yo to kuma mama si le J. Aza kumbe kala, les blancs voyageurs qui vont vendre na Italie. Mais Mampata za Paris ici. Mampata za biso tout bana e. Eza ngai te. Ba lempe la ba vanda na wa Werason. Ba Burkina Faso mokalia. Ba tout ba vanda na wa Werason ba yebi gravité ya mutema munene mama si le J. Donc maman wana za maman moko soki akutana biso bana longola pena ki mwasa patron akoma mama. Et puis moko konsekana biso le moko solo là mais toujours en garder respect na ye ya grande dame. Mona menga yamba ki yona bana na ko na parler à président la Belgique mutafanda na mutatika la na ngo les blancs. Pesa ngo. Pesa ngo. Pesa clé. Pesa clé. Donc maman si les président Werason merci. Bayamba famille nanga bayamba bana nanga bomonaka okenda na ndako na lasa bango bana bayamba yango mo bazwanga na valeur po bayebi ke dans un responsable on met peu makasi on se sacrifier makasi 27 ans à côté de Werason 27 ans côté na demi depuis 97 depuis qu'à début à maison mère depuis début à maison mère. Depuis début à maison mère puis Roger Nazala là déjà le rôle la puis Roger Kotala ndenge ya na kati ya wenye musique à maison mère malgré la patience paye ou en tant que grand chanteur penoka grand chanteur et là ni sala puis Roger ozui qui chanteur au tchèm pense côté noka qui porte parole est-ce que on sali to ou mela bocho ya poto na reta non moni lenga na yé man opération dragon ils a dit pépinière à maison mère voilà mais si quoi autant que non ma grand chanteur bazaki wana na série wana poko ta maison mère ou n'importe qui voilà ya mona nga na respectera makasi héritier wa tana le po akota bango voilà na tana yo nanyo kota maison mère frère azana Jude Babinombe Mabiala Lacoste Achani Emelia bavanda wana penza yo la tenya soto wana tela kina sima siko batana na tengele ba tele nyona yo ba lokota neni malgré cette opération dragon donc vraiment ozoye mano mozo banga batwana po aki ba grand chanteur po ba grand bosseur donc yango moni ti na ko malanga porte parole ouais azana bana ebele au préféré ya na héritier wa Tanabe to mona le même jour Fabrice a voyagé ba ministère ouais ba sala ba défilé belé ezala po héritier bo benga ke boss live ou bien et là ni sali opo na ka boya na héritier avion zela moko tenga na polité ngai na bien na oyo wenge musique sombele nga na SN asomele na bien na SN OK il fallait samedi na rataki voyage o te na ko zelo dimanche na tongo na voilà fallait na ya voilà Intasiko et tombé dans ya lobby chance na ngai na monique héritier wa Tanabe azoya boss live Fabrice na monaki était mais ba ya kena na Air France biso to na SN voilà tombé le boss live héritier pe ala na SN tant moni nga biso OK avion nga bi SN bi tout à fait on a chance donc na yo voilà maman a instruit batuna alors c'est quoi bien non alaxi les alliés économiques voilà après si maman mitino na batuna ba somelanga business class voilà les attaques na ponaki ya que chance sourire que héritier pour que na avion nga OK est-ce que je n'ai que héritier beti Pemalong. Dis-moi là c'est blanda small wabina. Dans ya muyonge gauche. Muyonge gauche. La ngoma be. Dans la nationale. Nande muyonge gauche azo bina na biso somo. Siko na bina wenge ba fongoli ba événement, ndeko na biso faire le goal à Jésus de Nuance, azo mettre double ya Didas Arena. Oui. Puis Roger na occasion oza na poto, yena minute zo représenter président Wera. Oui. Est-ce que puis Roger ce que sengi peut-être assistance na yo présence na yo na concert ya vient na yo faire recherche de poule. Mais dans la poto. Dans la poto donc on soki frère azo beta
na poto. Pourquoi pas na zanga? Bato abinaki yena héritier boya kokota conseil affaire. Eh ben héritier na ba. Na faire ba yokana na bango te. Babinanga ye boy, ah? Ils ont fanatique mutu ba tout ça bango. Na la mona sira monte héritier a fini faire ou bien le bel faire mabe. Voilà. Na mona sira monte faire a le bel héritier mabe. Ils ont fanatique na entourage ba comme ça un problème. Voilà. Donc là au centre, là au église au village du voilà, église au milieu du village. Église au milieu du village. Donc là ouais na mitone na télémi. Frère azo sala honneur ya maison mère. Patrick Tanabe azo sala honneur ya maison mère. Joël Salambi. Totali bien net au sein de l'émission la Kinshasa to ça lango vraiment poser tes passeports et ça no esengo. Esengo d'abord de souffrir vraiment na Kinshasa. Tant ba souffrance il y a ata nzala libumuté mais par rapport à ça na biso. Ba to pas message ba sana. No ba mbote nano. Ba yeba koza na poto pesa bango ba mbote nano. Le PDG Malou Mavoka, arme fatale, l'homme fort, la Rose Lemba. Pourquoi pas il y a Théo Zambrota, Makassi, Junior Ramazani. Voilà. Pourquoi pas Serge Bangala na Lemba, Serge Bangala. Serge Bangala na Bataki Mama Bilomba. Oui, on l'a mis sur mon. Nilson Bouti. Nilson Bouti Après la mission va faire quoi. Ah, Ben Nembo Japon. Ben Nembo Japon. Batolo mariage à 17 Bola. Bassin 17 Bola. Ah. C'est 17 mois là, moi, il Joël Salambi millionnaire, Joël Salambi millionnaire, oncle Patrick Abissa Ma Julienne. Malili, collabore à la télé, maman, ça la Malili. C'est Pauline Lumumba RDC, mon vieux Mbata, mon vieux Mbata. Un message qui est dans la bise, ma voyage, ma bistro, il y a Bakikuiti, Babandundu, Bakongo, Santé, Bablo, retour dans le zone sous terre. Oh, pourquoi? Pourquoi on a un visa une année? Une année, plusieurs entrées. Ah, attends, attends, après ça, travailleur, il y a Nani. Il y a Big Boss, le roi de la forêt, leader, l'équipe a leader, tout n'a pas un Congo. So, moi, on a Yakima. Ah, c'est bon, la machine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quel melon alors la chérie? Ouais. En tout cas, continuité toujours. Merci beaucoup na Julie Weston de Tumba John Dala. Merci beaucoup na les rois de la forêt. Igwe, pourquoi pas na madame Naïsi de Jimapata par rapport au acte reposé. Famille nanga ichampe on a pas famille nanga. Bananga Espérance Litole, Desmine qui te manque, Emerald Ndenga, Francine Bolingo, Petit Daddy, na Jessie Matador, Bambota trop, na bossa un peu Apu, donc on bossa nyote. Merci mon lambote était. Dadi mola masa na ngai Francis Dibaya pe aji pe otika nga lobi na nzela Francis Dibaya bobunda toujours papule presse bole mbate odil manza kutayaka déjà la chama mosaka pe na yo na mosala na États-Unis. Merci. You must see
omoni bambuma oyo nyonso oyo barestauré eza na kati na kati wana barestauré eza basansere eza so ningo mata mpe makolo mati awa barestaurant pena eza na kati donc te kichakachaka te omoni ndenge lumière ye donc nayebisi yo pi Roger makambo oyo eza blagi te sikoyo tokende sikoyo naka totambola tokotakota mwa baplace mpo omoni nini na okanisa poto eza mapata rouge mapata bleu poto kaka normal ya normal mais différence eza kaka yo oyebi kaka différence eza kaka ya monaka baprêtre na biso nyonso to wana balukaka kaka badoki ya awa ke mpo okoya balukaka kaka badoki ya awa mpo awa eza na mwa makambo ebele soki ofandi nanu tro te ocomprendre te okofanda propriété liboso na kamwaki nde na poto abuso tusaka pembe na presse mutuka etelemi respect wana ondima te mais na mona bana poto azala ba salut vous allez bien moi c'est Pi Roger photo bonjour ok ça va quand tu tika boy teleka en tout cas Pi Roger poto eza na baavantage ebele kaka na vie ya moto koto na mona lokola avenue Tchatch nati tacha kota Pullman donc il est fatigué sika tonto kikula basa calme bana ndenge to aboye tokotambola 5 jours na basketch na biso ezalaka ndenge ezalaki ezalaka propre kaka salite ezala te mpo oyo eza poto quand même tala poto bespace ya bazamba eza ebele telokuta abefo ya poto papa okufa te sans ya poto mais nayebi biso na minute oyo nani akofinga tala kare ezela biso permanent ezokende bitambola tambola nde kota ta liboso Pi Roger merci na biso awa papa donc en tout cas ça c'est la Belgique quoi la Belgique les bluffs dans un endroit en tout cas et ça c'est là où on a film